babengi biso nyonso yaka soki oza na moyen ndenge bakangisa biso Angola, RDC, Brazzaville oyoki kaka yaka présence ya yo moto ya Brazza eza nécessaire, présence ya moto Angola eza nécessaire, RDC nécessaire. Toyokani jamais tokabola kuna mpe tovandaka kolobaka teke ngaza congolais ya Brazza nga congolais kokabola te. Na Lingomba frontière ezali te, frontière ezali mabota nyonso tozali kaka motu moko soki okaboli na miso ya Nzambe eza malamu te. Peut-être na liseki osakani na yo mais oyo asia motema anga na kaboli oza angolais, anga na kaboli oza congolais ya Brazza, Congo, RDC, non. Soki osali bongo opebisi pambate les trois Congo et kotambusa Afrique mokili mobimba. Alors surtout tosala wana nde kolokisa biso je suis où mais il a été pas sur le scène et comme il y a quand un gars zana ni asika dele zana ça pour la siko la qualité
Utuvana elimu yetu, utuyambukila mkuka zetu, boso betu betwayambukiki, ututolani mkukumunuku, kasi tutolani mkwawani, katika kutifumu yengolo yekemo ya mkuyangu, unakukwase ye mwana ikata mwana belela ani. Santo,
sura bisla tangu papa koloba avant papa loba nzembo okay nzembo wana flataka mama dijanta baba la ngaya nzembo wana flataka avant loba pesa kubeka Mkumbwa seye mwana ye mwanda belela. Lumbu kyake lesita beli bonjo uji muketo lidu mungunga. Gandanda ibuto misapeto bantu. Msatuza kumufila kujena. Mwana kutukito pasipo mwana wawana bela bejila. Kumwezi wana enkolo oya Kenge kuwazora kusa mungu. enkolo na kopesa yoni tazana loka kopesa ye kasi asala nini Basunga biso salala ngolo parce que tozali bato na ye nzoto na molimo tomopesa molimba na ye wana na nzembo ya suka donc banzembo misato bokoyemba oyo suka nde ya wana telema totonde wana bobeti nzembo wana ok eza déjà classé avant maloba ya papa nzembo sine maloba ya papa nzembo ntango toza kotelema nzembo enkolo na kopesa yo nini bato ya retard omoni ndenge nini ndenge tobengaki bakombo eske tosimba babrevet na bino totopesa nano bozwa na maboko ya zina ngini za mbote papa ngindu sina za mbote papa ngindu sina za mbote papa kali mkuna fana ndia mbote kwa papa kenta kuja kwa bakati papa na imomotizie kola watoto Mungu wase ni mwana tufukamane mukutule funda lya matondo kwa bero batatu bambongo munange bayano tukeberenge fuku lya mbimba tumuwetenenge kya tuijilingi munzo ya zambi nzo ya mbaunga uwelo jana kuta kwa bitu basi tualunda tuasalila jompe zulu ikunda kieno toto etikula malu pendo katone nukunusonga kome na munza pendo rujumelezaba mena munza tala zivita tala lufua tala malaga malema pe makotele munza ya mbimba peno insalisi munatamba mbasi luiza la tsalisa bandela Afrika bandela Congo Brazza Congo Kinshasa Congo Angola bandela mama bandela kutaza dibundu minguikizi yemele minguikila bandela kwa nkangu kotanga mu Yerusalemi yenkangu kuvaika na mu Yerusalemi
Maskuizilanga muye mseleni peno lusemene mazaba. Bikando sezenu za tara kuna eswe kuna njita za kalepi. Sitovaika kunganda ilanda zila za disalu. Vitentu salamanima kaisa sumulo ongo za kalepi. Unazora kwa ngisi yemoane muandavele. Amen. anzi tusukwata tafumo longo fumo di bun.
baoyo bazali kokende problème ezali te ata tokei tokozonga kaka tokendaka mpona komibongisa me biso bato tikali to transport kamio nano ye te misala ezali tobosana te ndenge tolobaki lobi kolona mpe kobokola tosali elanga ya loso presque partout yango nde toyaka na monane ntango ekoki ya kokata loso na bisika nyonso makambo afula ye ya zone tobosana te te misala ezali mpona mondele oyo asalaka makambo wana akoya na janvier toyebi mokolo te kasi tomibongisa oyo etikali ndenge tozalela bila lobi bandako oyo elingaka bamai ezala mingi mai makoya ya pont me bakendaki kosomba nde biloko yango tokosenga tobongisa mboka na biso totongisa bamai bisika nyonso tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo santo amen. na kombo ya tata ya mwana mpe tata molimo santu obanda le 11 septembre nde okombo ya tata ya mwana mpe mosongi molimo santu sur la terre par son amour bateli biso uta mokolo mwaleli 5 conseillère mama Kitemoko mama révérende bakoma yamote mama révérende Kolo Katwaka papa 6 chargé des champs papa Munganga mama Muzinga mpe papa Ji oye oye papa bozala kimia bolanda bakombo bondimaka tobengi papa Feli Musani Ndongala tobengi papa Masumo Godefroid mama bakoma Charlotte papa Ngomele papa Lumenga
Chika. Papa Champe. Santo toda la kimia sikoyo tosenge papa na biso tata mwalimu sa asante biso tozumine ndio kwa yao okombate oye naleta na biso kuna na bayuda ba klase zaki oni tano yao klase ile na klase ya Shimaya oye libale ebo na biso za ko libale tano yao klase ya kama na klase ya Tendele Yerusalemu ya kala Yerusalemu ya Gasika oye ndio wana onake mti dikole salini Yerusalemu ya koi eza ni chance na biso kama na sepele nango échec réalité yelo nyonso kozwe nino libanda kasi awa biso topesi grade te oyoki ozongepa na bino soki nomination ekozala bakontinue bakopropose batinye awa biso topesi tolokani tokende kowelela te topesi grade te tokende koteya topanza sango na mokili mobimba abo oyo etikali tokobongisa po topesa bino motuka oyo bokende nango toyokani bino te tosepeli mingi bouti ngamba oyo mabe botika oyo malamu tosala nini kaka yango tozalaki nango tosilisi na kombo ya tata mwana mpe tata molimo sango amen
Mwana mulimu sana kaka tokolele no kotuli tolimona bino ezali monene kasi na biso bana oyo biso tosekaka bino bosakisa na biso na molimo toyaki mpona koyekola tosilisi zali 3 mois na kati ya bolimo mibeko mpe misala kawa tokoki kozoka oyo opesi biso ikete tokende kote yango mokili mobimba otobika tozofende ete esalisa biso fasiliti tala bamalade eza komema biso na nzela liwaki kanga banzela wana nyonso ya bamalade malade oyo esiaka satana na totango nzambe moto alongolaka ye moko satana aokoka kolongola te pamba te ye te moto azalaki nzoto bino nde bosalaki biso salisa moto nyonso famille ndako tozali kokende biso kokuta bango na kimia biso mpe kokenga biso komisela biso nzela tokoma na kimia na komba omata esika faki azali tokama noko La bureau à papa oh la logoti derrière ma policier là il y a logoti derrière mon voix ouais parce que c'est ça et ça là qui dit que là qui va maman
Papa Simon Mongo Kanga ni papa ngena mutima muri Mosanto. Mama merci pour na mutuna. Oyibi yo ngana za collègue na za disciple. Disciple ngolo balongo. Otibi kolo Yesu na kala tango tumna baile baje ko naye. Fale baje ko makamongo. Kuna tika na Nazareth, Jésus Nazareth na Jérusalem kala. Makamona bakomona na Bible. Na Mungu ko ba Bible. Ngana matina Yerusalem. Tango na matina se ba bilo bibale. Ko bonde la na misala. Entre autres, misala ngai en tant que Sango na mona ko to disciple kuna kino yokola oyo tataje lungana tika kuna ona mona kino dokota formation na école biblique et puis comme école biblique ko mama mari mwilu kia wanga oyo asimba ki wapesa ka carte liboso donc vraiment et ça pour les gens qui n'ont nécessité utile en tant que disciple parce que Kimongo la voix de Kimongi sinon voix wana funa yeko na skola kwa ngolo banini na mona ki était na kota classe oyo ya Bible na yokola Bible ko bien comme ça dans Europe na pana ça parce que on est le moment batani ni sala ki pona 3 mois, les actes trimestriels, les actes trimestriels, la bandine. Tout bandaka donc horaire, la tombe dès qu'on est le Sili, la 8h de bandine. 8h jusqu'à 10h, 10h30, je m'en pose 10 minutes, to zongi, t midi 30. Comme il tente que pause, to zongi sous 14h, 14h, 17h. Donc voilà. Mais déjà, ce sont là que et c'est comme ça dit car à Yerusalem nous allons à Yerusalem pas le bien que l'école à Yerusalem à Calais école que c'est ça qui bani ah on peut ça bani mais vous le tendez les monsieur à Yerusalem on en Cambia aux ali que vraiment yimo ko azali chaque temps nous on na nous va coach nous contact bon les sur les Congo nous on monte il y a beaucoup il y a soir donc c'est vraiment important on a ngai vraiment c'est très important na streaming maman on a clin d'œil beto ça on commence à demander mutunina ma on se bagi pour bien tasmani ko na bible ngolo to sallam na lundi kia wonso no mono yeno mpagi mo mfumu tasmani ko tenga ni god wide ya Congo commence à demander j'ai qui j'ai pas seulement monter l'esprit de vérité merci kwanza mwana peta tangu ni musantu mama na singi bolingi story ite banani kombo na pio na kombo tata mwana peta tangu ni musantu kombo na ngana za mama Fabien Kalambani kaza ya kasai kunyandani na umeli na kamba na sali 4 ans na kofanda na kamba na moni to yaki de formation spirituelle yango na munakota ina école biblique to moni makambo ebeleza likuna o biso to yebite mais ezali bitumba ya molimo to longi yango to zali kupesa témoignage ya kolakisa ke ba oyo mususu nani bakoti école biblique te baya bakota bayeba ndenge ni le kimbangisme bayeba ndenge nini ya koteya ndenge nini ya kopanza sango tata molimo mosatu ke papa simo kimangu janga nazali molimo mosatu yango nazali nango akoluba esengo mingi lokola lelo ezali mokolo monene tozi ba brevet na biso na ntina ya etangeli na biso na kati ya Yerusalem école biblique komo nango ezali école biblique ya mama mwi Marie ya wanga nzitani nazali nango ifo topanza sango na mokili mobimba ke kolo Yesu alobaki ke nakeye pa ya tata nakosenga mosongi mosusu akoya kosala mayonga na sali te yango tomoni papa Simo Kimbangu ayaki alekaki na nzela ya nkolo Yesu mpe alakisi bunzambe na ye osa na biso topanza sango na mokili mobimba ke papa Simo Kimbangu yanga azali molimo mosantu mokili mobimba eyeba yeki azali nzambe bate balobi awa na selini bato nyonso balanda ya kudo big baza na kongo tata mwana mpe tata mosantu likambo wana soki tozali nango na mutu na biso ezali malamu te papa Simo Kimbangu asangisi bikolo na bikolo bangala baluba batetela batribi nyonso na bamindele bazali koya na nkamba Yerusalem mpona itokokabola bikolo soki papa Simo Kimbangu azalaki mokongo alingaki akufela na bakongo lokola atambolaki mokili mobimba ayekokufela na katanga aza moto ya ekolo moko te tosangana toya kolanda likambo ya motu ya na Yerusalem yango nde likambo toza koyebisa bango yango oyo soki otala mokanda nzambe acte les apôtres chapitre 8 et puis acte chapitre 19 donc nde na chapitre 18 lisolo eza mpona mokube donc azalaki moto moko ya koyekola azalaki ministre de finance mpona kogere mbongo ya mama Kandaki mais tata wana azalaki mpenza na niveau élevé mpona baétude ya classe mais mpona likambo ya nzambe
azalaki zero azalaki kotanga Bible batuni ye eske makambo yo azali kotanga oyebi yango ya lobete na ye bandenge ni soki moto alakisinga ite batuni mutuna ye moko atuni mutuna na mukube makambo na Filipi makambo nazali kotanga mosako le prophète asakolaki yango mpona ye moko be mpona moto mosusu Filipi ayebisi ete makambo yo otangi mosako asakolaki yango mpona nkolo Yesu ezali mpona ye moko te me mpona nkolo Yesu makambo na ntango babomaki nkolo Yesu bakangaki ye batiaki na ekulusu alobaki eloba te donc makambo wana nde ekokalaki na ntango wana ntango mokube ayoki makambo wana alobi me mokanda ya Nzambe namemaka chaque jour nzoka nde nazalaka na nga bleu eza kaka lokola kiperoke alors lokola sikoyo na soso nekome sikoyo nakumi mondimi nini sikoyo kangi ngai nzela po ete opesa ngai bateme tango mpe alobaki ndenge wana bakiti na mai apesi ye bateme kobanda ntango wana akumi konvenki akumi mpenza kimbangi mondimi asosoli na tinaki mondimi na ye me ntango azalaki kotanga aza koyebana ete yango mpe papa aza koyebisa biso ntango nyonso papa fuma mbanza lialunga na kiangani ke ntango lingumba ebimaki libanda esala ezalaki moko te okomona exemple moto atangi mokanda ya Matayi metango aza kosembola lingumba ya Matayi elobi boye mosusu atangi mokanda ya Romain ntango aza kosembola tata loma alobi boye nzoka nde tata loma ezali motu te me eza lingumba alors yango bamoni te malamu tobongisa classe biso nyonso tozala eteyeli moko à partir le 26 juillet 63 bafungula école publique donc siko tokumi eteyeli moko même motu azali awa na RDC Brazzaville pays nini donc soki alekaki awa il faut sentir ntango aza kotete we awutaki na nkambo mposa bapapeza ndenge tozala uniforme yango nde baya parce que papa aza koluka mokili eningani baza koluka molimo santo aza wapi me ntango bakoya komona molimo santo nzoka nde molimo santo bazali mpe na bato oyo bazingi ye bandimi na ye bana na ye alo ntango mokili bakoya tokozala na danger mpona nini biliaka biso ekoki papa fumolongo dangenda kuntima apesaki chapitre ya sakale ya 8:23 mokili ntango baza koya soki bayede tozaki mbangiste bakokangama na yo kotuna yo te lakisa biso makambo ya tata Simoke Mbango eza ndenge nini soki oza na ebandeli te papa fumolongo alobaki ete mabanga ekoboma biso donc yango bamuta balobaki ete tata na mama ntango azali yeba talo ya kwanga epi soki olonaki bilanga makembe ozali kobenga mopepe tia babanzete po ete soki te ekozala mpasi voilà. Merci papa. Merci maman Tétis, pasteur Tétis. Mais comment ça papa aucun me faudra pas bien bas. On a pensé que pour tout le papa c'est quoi procès dans le directeur de maman naïe. Yo le go kene wa. Na ma on bena lobo. Godia. Papa